Esengo ya kokuta bino lisusu bino bat bolanda kabiso na www.congolokolenews.com. Congo Lokole lelo eza awa na centre ville na résidence ya papa na biso Ahmed le eza journée munene ya ba musulman bango nyoso basangani yangwana lelo Congo Lokole ekiti awa totuna ye a se présenter azanani na kati ya etonga ya ba musulman totuna na soki kopesa yembo. Salam alaikum papa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Papa lelo toye awa epana okoyeba etonga ya musulman ebandaka ndenge nini, donc église musulman ebandaka ndenge nini, donc islam ebandaka ndenge nini? Eza na ba différence mibale na question otunenga église musulmane na islam. Donc ba musulman babandaki kana islam. Soki tolobi islam elingi kolakisa soumission à un seul Dieu, donc kozala na se ya mibeko ya nzambe moko. Alors islam ezali religion oyo ya liboso wana kati ya mokili ya nzambe pona Adam azalaki na mokili azalaki soumis na se ya mibeko ya nzambe moko. Donc islam ebanda depuis na Adam, ba prophète nyonso kobanda na Adam na Noé na nene bango nyonso bazalaki na kati ya islam pona bazalaki soumis na se ya mibeko ya nzambe moko. Soumission à un seul Dieu, cela veut dire islam. Définition à islam yango wana. Donc kobanda na islam ebanda depuis na Adam ti lelo tozali kokoma. Kasi kozala musulman ndenge olobi kozala musulman ndenge yebane na tango ya lelo yebane na kokoma ya prophète nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndenge tolobaka kimia ya nzambe ezala epai na ye yende azali kinda to suka ya ba prophète nyonso yende ayeko lakisa biso que l'islam na ndenge mususu bato bandaki kolanda ayeko kolakisa biso musulman, donc mondimi alakisi biso ndenge nini tokoki kozala bandimi tango aye na livre oyo babengi Coran. Ba islam ya depuis kala kasi na kati ya ba libungi ya bato prophète Mahomet ya kozala na Coran azpona ezongisa biso lisusu na nzela elakisa biso ndenge nini tokoki kozala tosambela kaka nzambe ya bakoko na biso Abraham, Noé, Moïse na ba misusu. Siko prophète Mahomet azalaki nzambe ou bien azalaki mwana nzambe, azalaki nani? Na mona bino bosambela kaka Mahomet siko azalaki mwana nzambe ou bien azalaki nzambe? Prophète Mahomet azalaki nzambe te, azalaki motoneti biso aponamaki pona nzambe apesa esango malamu ya islam na livre na biso e santu Coran ekitaki epai na ye. Azali kaka prophète motindami ya nzambe mumemisango neti Abraham, neti Noé, neti Jésus na ba prophète mususu. Tosambelaka prophète Mahomet ndenga boyoka kiana ebandeli na lobaki kimia ya nzambe ezala epai na ye. Donc nzambe azali nzambe oyo akokana bonzambe na ye abotama te babota ete azana ebandeli te azana suka te na yende atindaka ba prophète ou bien aponaka mutu oyo alingi pona apesa ye liloba na ye na ndenge aponaki prophète Mahomet. Siko bino ba musulman bondimaka Jésus te pona ni po ozotanga Jésus ozoloba na Jésus na kati bino siko ba musulman botanga Jésus te po bondimaka ete pona ni bosambela kaka Mahomet siko Jésus bondimaka ete pona ni naza sur pona kopesa signification ou bien exemple moko tangible ya kolakisa ke tondimaka Jésus. Eza na bato misusu soki babatize ndenge babatizaka biso tozwaka bakombo ya sika bato misusu babengaka bango Isa elingi kolakisa Jésus. Isa elingi kolakisa Jésus, donc tondimaka Jésus, tondimaka toyebi Jésus azali pe motindami ya nzambe, toyebi mbotama ya Jésus ezali mbotama ya santo, ezali mbotama ya miracle, abotami na mama, abotami na papa te. Nzambe alobaki Maria koma na zemi, akomaki na zemi pe aboti Jésus. Jésus azali motindami ya nzambe na miracle. Tokoki kobenga ye mwana ya nzambe te pona nalobaki awa nzambe abota te. Soki tobengi ye mwana ya nzambe
tolobi Jésus mwana nzambe, Marie mama ya Jésus, Yesu na nzambe na Marie baza mwasi mobali. Mahomet tomona ka nzambe te na oti koloba Mahomet azali motindami ya nzambe. Jésus abotami na miracle. Pe miracle wana esenga kaka na nzambe aloba eloko ezala pe ezali. Soki tolobi kobotama ya Yesu. Siko Mahomet abotama kite ayaki ka bongo na mokili ya kiti abotama kite. Mahomet abotamaki na papa na mama. Mbotama ya Jésus eleki ya Mahomet. Mahomet abotamaki na kosangana ya papa na mama baboti Mahomet. Mais Jésus azalaki na papa te abotami kaka na mama. Kasi tokoki kobenga ye mwana ya nzambe te mpo na nzambe abotaka te. Soki tolobi tobenga ye mwana ya nzambe, bongo Eve oyo asalamaki na mopanzi ya mobali, Eve abotami na papa. Mais lobi abotami na mama po mama asangana na papa apo bazuize seke comme mama abotami na mama na papa te seka nzambe. Soko lobi ya nzambe. Azamwa nzambe po abotami na Saint Esprit. Nzambe. Na molimo santo. Et kota ke pa mama après mama botiye. OK. Monte ke Mahomet Jésus, monte ke Jésus azaka kwa Mahomet. Na lobi ko comparer te batu o nzambe atindi na mokili. Nzambe lobi to comparer te. Pona soki to lobi Jésus abotami na likamu isi. Bongo to koloba nini na mbotama ya Adam. Oyo abotami na mama te na papa te. Nzambe alobaki azala na argile. Tokoloba ye moko pa komi nzambe likolo ya Jésus te. Oyo nyonso nzambe alingaka esalema. Soki alobi Jésus akobotama boya botami, ezali kaka bolingo ya nzambe ndenge alingi miracle na motuna na yo. Nayebisa yo likambo moko. Omoni miracle ya nzambe biso ba musulman toyebaka bokasi ya nzambe tokaniselaka nzambe te. Atie mapata likolo, ata likonzi moko te esimbi mapata, kasi mapata etelemi ekoyelaka biso te. Kokokamwa miracle wana te, tokamwa kaka nzambe alobi Jésus abotama na mwasi. Nzambe azali munene mingi akusalaka oyo yalingi tokanisela nzambe eloko moko te. Iyo papa merci na mutuna na yo o na pesi yo ndingo ya dolinga na réponse na yo. Et bongo journal yo na moni eza journal munene pona bino nyonso ba mizima bosangani pona nini? Journée ya lelo ezali journée monene pona biso, ezali journée ya esengo makasi pe ya mawa mbala moko esangani. Mawa su ndenge nini? Pona moni bino nyonso ba musulman bosangani boze esika moko. Ba misusu baza na ba fête na bandaku na bango ndeti awa na ndaku no pe na moni boza na fête awa ba misusu na stade donc somo donc boza fête boza na esengo bino nyonso lelo. En plus pe na mo boza ba moko boza ba groupe boza ba moko. Pona ni journée ya lelo ezali journée ya ko fungola carême sanza e santi na biso ba musulman esilaki soki na lobi esengo pona toza na feti esengo ya kobanda kolia tobengi batu toza kolia mawa pona sanza e santu sanza monene oyo ya carême oyo tobengi Ramadan sanza oyo nzambe akitisaki buku esantu na ye Coran sanza oyo Satan azalaki déchaîné sanza oyo musulman amipekisaka mabe nyonso yango sanza wana euti kokende toza koyoka ngo mawa toza koyoka ngo mawa tozongi lisusu na kolia komela neti batu nyonso yango nalobaki regret na biso yango wana kokanga carême oyo tokangaka tozalaka na esengo mpona siko bokanga yango mpona nini bokangaka carême mpona nini tokangaka carême parce que ndenge biso ba musulman tozali awa soki nalobi na banda na ebandeli islam ezali religion etelemi na makonzi mitano nzambe atelemisi islam na makonzi mitano likonzi ya liboso ezali kondima ete nzambe azali ye moko akokani na eloko mosusu te pe Mahomet azali motindami na ye kondima pe ba prophète nyonso oyo baleka avant Mahomet Jésus Abraham ya mibale ezali kotelemisa losambo mbala mitano na mikolo ya misato ezali kopesa zaka todim ya mine ezali kokanga carême na sanza ya Ramadan donc ezali moko na kati ya pilier ya Islam yango touti kosala pilier yango sikoyo tosilisi sanza ya santu. Est-ce que ndenge bokotaka carême wana nde bozaka na carême nde bokotaka na est-ce que bozwaka résultat nde tiyo papa mais de bikenga nde na okota carême boye na kozwa résultat est-ce que bozwaka résultat ya bien kozwa résultat ya bien ezali na sens mibale kokota carême liboso ezali pona tosalaka yango pona tubela ya masumu tosalaka carême
tosalaka carême liboso mpona tubela ya masumu na biso kotubela masumu na biso toliaki tomelaki tosalaki makambo soki tokomi na sanza ya Ramadan ezali kaka te mpona kosenga nzambe pesa ngai mbongo nzambe pesa ngai voiture te ezali sanza oyo ya kosenga bolimbisi ya masumu ya kotubela na sanza oyo mutu nyonso ya mokili okoka kokokana toza riche ozanga komizangisa nzala mpono oyeba moninga na yo pauvre ntango azalaka na nzala ayokaka ndenge nini mpono oyeba ndenge ya kobimisa sadaka osunga ye ezali kaka sanza oyo te mpona mokili na kati ya mokili nalobake nakangi mpona boye te islam ezali religion oyo ezalaka na sentiment te tokangaka carême na biso premièrement mpona koluka paradis mpona kosenga bolimbisi ya masumu na biso kotubela epai ya nzambe soki na nsima na kati wana tosengaka mpe nzambe na nsima ya kotubela masumu na okomi petwa tosengaka nzambe nzambe sunga ngai nasomba ata lopango nzambe limbisanga masumu na ngai nazwa ata mosala nzambe apesaka mutu na ntango ye alingi soki apesi alhamdulillah gloire à Dieu na ndimi me tina ya carême ezali nano liboso koluka kokende na lola na kotubela masumu na biso siko pokoma musulman ndenge yo boza musulman pokoma musulman esengeli nini donc nga leyo so na lingi ke non papa med na ye pa na yo na ngina koma musulman esengeli nini est-ce que boza ba condition bo pesa ba tukuna ou bien classe bien nini mo bo sala ka po mutako ma musulman te pona kokoma musulman batu balobaka mingi kokoma musulman te pona mutu azonga musulman mutu akomaka musulman te mutu azongaka nde na kati ya islam tenga nde tinga nazalanga chrétien nazala posa na koma kati ya islam mama ozokatanga maloba na okato maloba te tozosolola yo loba pona opozenga question na bandi kaka kokosula okanginga na mongongo tikanga nasilisa na question na otuninga nga na lobi na kosula okange mongongo loba question ezalaki mpona mutu yo tunaki akoma mpona mutu lelo nde tinga nde naza bona chrétien naza naposa na koma musulman nakota na etonga na église na bino na religion na bino ezalaka na bacondition ou bien nakota naka nayembaka moko nakomi nakoti na baninga basala maleko mbaka moko mama kokata ngai te kasimbalo ngai nasilisa nano iyo loba nayoka mpona mutu akoma musulman mutu akomaka musulman te mutu nde azongaka na kati ya islam mutu azongaka na kati ya islam na nsima ya mokili kobungisa mutu islam nde ezali religio oyo ezongisaka mutu mpona kozala musulman ezali nzambe ye moko alinga ezali kozala na kembo ya nzambe abenda yo lisusu na kati ya islam moponami kozala moumbu na ye tobotamaka biso nyonso musulman mutu nyonso oyo abotamaka azalaka croyant mondimi mutu abotamaka mondimi yango balobaka soki mutu akufi azalaka na masumu te aza mondimi akufi na ye sa masumu donc croyant elakisi musulman yango nalobi mutu azongaka croyant toyaka nde kopengwa ntango toza kokola opengu obandi kosangisa nzambe na biloko kilikili kasi na nguya ya nzambe na bolingo na ye soki alingi yo obotamaki musulman mondimi soki okufaka na avant 7 ans nzambe alingaka konte masumu na yo tokufi na yo kaka mondimi kasi kokota islam ubie kozonga musulman ndenge nalingi naloba ezali kaka kondima ete nzambe azali ye moko ondimi kaka ke nzambe azali ye moko okosangisa ye na eloko mosusu te okolata singa te okosambela eloko mosusu te na prophète Mahomet azali nzambe te kasi motindami ya nzambe ye nde ayaki na sango malamu na buku oyo babengi Coran na nsima ya kondima prophète Mahomet ondimi na baoyo nyonso baleka sans discrimination ondimi Moïse ayaki na Torah ondimi Jésus ayaki na Injil oyo bino bobengi papa Simon Kimbangu pe pas prophète oyo biso to bino bobengi tozokoma oyo biso oyo tobengi évangile ondimi ba prophète nyonso wana nde okomi musulman nayebi te question mosusu soki ezali na moni okotisi papa Simon Kimbangu tena tuni po lobi ke fo kondima ba prophète nyonso po papa Simon Kimbangu pataki pe prophète aza pe motindami yango na lobi ke ye pe aza prophète po ondima pe ye bino pe ba musulman po bondima pe ye yango na tuni ntango tobanda ekoloba na lobi
prophète Mahomet azali kinda to suka ya ba prophète kobanda na Adam tondimi bango nyonso ti suka na Mahomet nde kinda ya ba prophète kasi oyo nyonso baye sima bazali ba prophète te mutu il faut aya na prophétie aya na buku nde bakotia buku moko te ya Nzambe ata évangile moko te bakobakisa liso osimo kimbango na kati ubia Nzambe asikatenda bakisa bango te ba prophète o bayaka bango nyonso bayebani prophète moko azali liso te donc suka ya ba prophète ezali Mahomet ebandeli ya ba prophète ezali Adam suka ya ba prophète yona bango bayaki na sango malamu ebongo Jésus Jésus azali prophète oyo ayaka avant Mahomet Jésus to Isayaka avant Mahomet ayaki na buku o babengi Injil évangile donc ba prophète do nyonso baya après Mahomet moi ebondima bango ezate fo baza l'avant suka ya ba prophète ezalaki Mahomet suka Mahomet bao bayaki avant Mahomet baza ba prophète bao bayaki avant Mahomet bango nyonso baza ba prophète tozali kondima bango sans discrimination toloba ke Jésus aloki boy nani aloki boy te Jésus alamusaki Lazare na bolingo ya Nzambe Jésus abandaki kosala miracle na kombo ya Nzambe Moïse akabolaka mai na kombo ya Nzambe Mahomet akitisaki sanza na kombo ya Nzambe donc miracle nyonso Mahomet ye moko azalaki na miracle akosala te akokoka te aza mowei neti biso aza na miracle akosala te mais nyonso ezali kosalema kaka na nsima ya kotosa Nzambe. Différence nini eza entre ba chrétien na ba musulman? Différence entre ba chrétien na ba musulman ezali kaka ke musulman asambelaka Nzambe moko asangisaka ena eloko mususu te pe musulman ayebi eloko babengi losambo. Et bon chrétien pour le biwan le bika kota ba musulman bon chrétien déjà abandi ce qui te landi na christianisme ere bandi babandi chrétien balobi chrétien ere bandi bango moko ba chrétien ba mu pendenge biso toyebaka bango bazalaki kosambela banzambe misato Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ba misusu ba ye o balandaki bango babengi bango ba protestant ko protester lingi koloba koboya likambo muninga alobaki na kobanda kaka na christianisme wana ya liboso yango nde boti ba mangomba oyo nyonso baza koyeba ube baza koyeba te oyo alobi Jésus aza Nzambe oyo alobi Jésus aza Nzambe te oyo alobi Jésus aza mwana Nzambe bakaboli différence na biso eza kaka wana biso tozali kondima Nzambe moko oyo tozali komona te toyebi ke azali omnipotent omniprésent toza kosenga ye tomonaka ete soki asungi biso alhamdulillah asungi te alhamdulillah mais bino bozali kosenga na oyo biso toza na nzela ya koleka te mpona tokoma epai ya Nzambe musulman asambelaka Nzambe directement par rapport ya bino bozalaka na bapont bozalaka na ba cheval bozalaka na banini mpona bamemela bino kuna te biso tosololaka na Nzambe biso moko mpe tomonaka ete papa mais tozana okende na suka eloko na ina tuna yo ya suka pona nini ka bino ba musulman obobike boyebi Nzambe Nzambe bosambelaka na bosolo mais kaka bino bolingi ba tanta soki boliko kobundisa ka bato ka bino ba musulman ka bozaka na mutu ya bitumba pona kobundisa bato. Question wana tuni eza question malamu na korepondre yango na bavole mibale to misato vole ya liboso nazali korepondre soki mokili oyo ezali na mbilinga ezali na kpokoso ezali mpona biso bamusulman te ezali mpona baoccident na vole wana ya baoccident na bakisi lisusu tala Libi lelo ndenge ekomi tango Kadhafi azalaki kuna na kokonza mboka wana balobaki Kadhafi aza mabe mais oyo bazali kobomana lelo kuna na kati ya Libi oyo bacheki matata wana ezali ba Occident lelo oyo Israel mboka oyo bobengi mboka esantu bazali koboma ba Palestinien mikolo na mikolo lelo babomi mwana 4 ans moko akufi na kati ya tanta mais ezali koloba mate pona ezali ba chrétien de babomi ba musulman bazako bomba lobi bazalaki na 1000 et quelques personnes basi babomi ezalaki lelo 21e raid na bango bazako bomba kaka ba musulman bazoloba te mais
er ba musulman bakosala nde bokoloba ke ba musulman basali babambaka libanga kaka na mbumo ya kotela. Ba Occident oyo tozali kolanda ba Occidentaux bazali kopesa biso ba information moko ya ndenge mususu. Musulman a revendikaka droit. Kasi pona ko répondre directement na motuni otuni ezali na kati ya Islam te. Islam ezali religion ya kimia. Mutu akolata jaquette ya bombe akende kokota na kati ya supermarché à bombarder, c'est contre l'islam. Prophète Nabiso Muhammad atangisa kibiso ndenge wana. Islam moko te alobi terrorisme bokotanga Coran na ebandeli banda na fati ya tina nas balobi te bokende koboma bato. Islam eza religion ya kimia. Merci papa, comme na suka nazo mona olati tenia noir batu mususu na mona bomba la taka pembe pembe yo na mona olati tenia noir. Est-ce que na kati ya tonga na bino na kati ya Islam c'est que oza muntu ote aka bien ndengeni po teni na yo eza ya noir batu mususu la taka pembe so ba teni wana ba noir pembe ce qui est la kisini ou bien muntu normal la rola tanika tenia noir ou bien mutu mususu rola tani ya pembe. Na ba mutu ba chaka be sharpe akangi pe écharpe pena na mutu ndenge nani mto akufa o baboma o na bosa ni kutu kombo na Usama Ben Laden. Usama. Ah mama o revelenga loko moko kitoko ya kotuna makambo ya elateli on alati soki tolongoli na no couleur to cheka ka modelo on alati neti robe neti mamelo neti sango neti nini ezali elateli soki totali ezali ko hôtel mabande ko balanda biso ba mona ndenge soki papa ndenge atelemi soki totali ndenge na lati a expliquer biso soki totali ndenge na lati ezali ndenge na lobaki Islam ezali religion ya liboso na kati ya mokili. Soki botali ata na film na bino ba chrétien bokomona Jésus alataka kaka ba robe ba kaka boye o bino bozali kolata pantalon na se ou bien kazaka tenue vestimentaire na habite Jésus soki alataka ngo biso na bino banani bazali kolanda Jésus nanu na molato kaka biso topusani pembeni naye topusani pembeni naye wana na lobi kaka pona modele ya lateli kolakisa ke Islam ezali religion oyo ebanda kala toza kolanda kaka makamba ba prophète akala pona couleur ekipaka te donc couleur ekipaka te mutu na mutalata ka couleur na ye ngalelo na sepeli kolata mwindo mukolo musu na lata ka pembe ezate kaka pona kobanga salite me na lati yango kaka pana moni eza mwa modele moko kitoko na sepeli nango nala tango mukolo fete na biso. Message nini opesa na ba bazolanda biso poto komi na suka message na ya suka na ba chrétien na ba musulman batu nyonso bazolanda biso ba Bouddha bato nyonso bazolanda biso message meza nini expliquer ba on peut un musulman koza Islam meza nini po ba comprendre po batu mususu ba comprendre na ngote. Message na ya suka na bandi nano par kokumisa nzambe ndenge akomisi ngai apesi nga pe mana eti na suka ya karem pe nakumisi prophète na biso Mahomet na ba prophète nyonso baleka nazali kotonda nzambe ndenge aponaki ngai nazala na kati ya bandimi na ye ya Islam natondi ye makasi mingi pe nazali komiteya na koteya bandeko na ngai oyo bazali ba chrétien baluka bayeba Islam kasi oyo eleki nyonso na kati ya mokili ezali kaka naza koteya bandeko na ngai bato tobanga nzambe makasi yango eleki nyonso tolingana bolingo ya solo soki toza nango mboka na biso kozala boye te oyo lingi basala oyo te kosala moninga te yango mibeko oyo Jésus asangisaka kasi biso ba musulman tolandaka yango soki yo na nga tolingani ya solo tokozala balamu pe tokoherite paradis na kati ya mokili Islam ezali koteya biso balobi tozali na mokili bapaya toyebake lobi tokozonga place toutaka toye kaka kosala mpona toluka tosomba paradis na biso. Ok papa merci namoni ana sima na biso namona se a montre na biso namoni bakomi ana yebite so bakomi nini soki okoko yebisa biso elakisi nini nde bakomi awa makomi o misatu o na likolo bakomi Allah Allah elakisi nzambe elakisi Allah donc Dieu la mibale bakomi Muhammad Rasulullah donc Mahomet l'envoyé de Dieu
ya misato bakomi bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le clément le miséricordieux. Merci bandeko boyoki ndenge papa na biso apesi biso explication mo lelo ezaki journée moko munene et pas bandeko na biso ba musulman donc tozaka mutu moko biso nyonso eza oza chrétien oza musulman biso nyonso toza mutu moko apesi bino merci boyoki ndenge papa lobi eloko moko échanger lango wana ezate mais tozaka ka mutu moko papa est-ce que koko yebisa biso Coran na Bible différence ezali Coran na Bible ce qui différence ezali pona ingana bosa na motuna wana oui ndenge balobi Coran na Bible Coran ezali beaucoup au prophète Mahomet ayaki nango ezali révélation ya Nzambe balobi Coran originalité ya Coran ezali na kati ya Bible neti Ancien Testament wana nde ezali Coran ezali révélation makambo oyo ange Gabriel abandaka koyebisa prophète Mahomet ekomamaka mais soko tali makambo wana nyonso ezali kaka ndenge moko na Ancien Testament oyo Nzambe apekisi ndenge Nzambe alobi liboso ya kokende kokota na temple ya Nzambe sukola maboko sukola biteni nao yango wana biso tosalaka na Ancien Testament pe ezali balobi na Lévitique kolia ngulu te kopusa na te pembeni ya bembe na ete yango biso tosalaka donc Coran ezali ndenge moko na Ancien Testament Nouveau Testament wana eza makambo tokosolola mokolo mosusu nakoki mpe koyebisa ndenge Nouveau Testament komamaka mais mpona kosukisa kaka Nouveau Testament eza buku oyo eye penza kobongola mokili ekomisa biso ti na ndenge tokomi na mangomba ebele Nzambe abatela biso abenda biso pembeni na ye mpe aguide biso ye moko na droit chemin mpona mokolo ya suka tokoka kokutana na ye na kati ya paradis na ye. Merci tokomi na suka ya émission na biso na papa na biso Ahmed ye moko akopesa bino numéro na ye oyo aza na posa abenga ye ayeba lisusu mingi mpona likambo oetali église ya biso ba musulman ye moko akopesa bino numéro na ye na nzela ya singa. Napesi merci na bobo ministre ye mtazwi ba image oyo. Napesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango. Napesi merci ebele et pas maman Gidil Bisengo. Napesi pe merci ebele et pas papa na biso Ahmed Aoud Koyamba biso papa soki okopesa numéro na yo na ba oyo bazolanda biso po bakoko benga. Et bo pesa biso papa Ahmed malamu kande tozo sur la bonne numéro na yo ezoleka na se bango moko so bazana ko besoin ko benga yo ba benga yo. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Nga nazali papa Ahmed nazali mondimi simple musulman nakosenga na moto oyo akolinga asolola na ngai namema ye na nzela ya kotika ye ayeba islam. Numéro na ngai eza 09 98 698 613 na 0813 450 405 soko ko bandela 09 98 698 613 0813 450 405 wana numéro na ngai ya moto oyo akoki bokosangana na ye bokosambela sans sentiment mpona koluka kaka bomoi ya lobi. Merci tomonani na mbala sima merci.